Richard Bongania azali manager oyo aye pour apporter mayele na ye oyo azui na bakelasi ya poto bokomona par rapport que lelo osoma musique na Haïti kolandela ba fi kolandela ba makambo na tout ba mayele wana tout ezali oyo ezala te na quartier latin jadis mais Richard Bongania aye na mayele wana mona mobali wana ya pembe bozomona elati veste wana ya bleu eza plein de filles donc bozomona tourner wana soki balungu na Bujumbura je répète encore bakokende na bamboko lokola ba Tanzania bakokende na bamboko lokola ba Zambia bakokende na bamboko lokola ba Dubaï bakokende na ba États-Unis d'Amérique au mokili ezoganga lelo. Encore une fois félicitations et belé na Kofi Olomide lelo oyo toza le 30 première production na bango ezali le 1er juillet na kati ya Bujumbura. Merci beaucoup. Bah, bonne fête et indépendance ya Burundi et puis bah séjour qui toko bisika bozali to relaxa bino en exclusivité ba maraboue belé ozo sala na mboka wana na délégation oyo ya manager na biso ya mboka Richard Bongania na nenge ba séjour na bango so de kuna to banda relaxa bino ngo awara na Kinshasa parce que nous travaillons maintenant en collaboration avec Richard Bongania et Kofi Olomide. Atterrissage ya quartier latin Kofi Olomide bomoni ndenga kiti bomoni ndenga kotina kare ambiance ya gogo etikala kozala nulle part ailleurs. Merci beaucoup boyende zalara tozomona tozoloko ta papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata. Merci beaucoup Bandeko Toubazolanda Juvenal Kibala, tonton de la presse congolaise. Bonne fête de l'indépendance. Je profite aussi à l'occasion pour souhaiter tous les Congolais en général, tous les Congolais à l'extérieur du pays. Je confirme et je reconfirme encore pour la unième fois que Kofi Olomide qui ndoki politique bate qui ndoki basomi nganga séjourne maintenant na Bujumbura na Burundi. Alors je vous présente Yaromona d'abord en exclusivité par rapport il y a atterrissage forcé Juvenal Kibala dans l'aéroport international de Njili. Bon mon par rapport concernant nenge ba mission na biso ba kenaki na conformité et puis ba interview na salaki ba musicien na biso et puis ko kita na bango na l'aéroport ya Bujumbura bota la délégation ya ba Burundais nenge ba ko yamba Kofi Olomide avec le manager confort manager ya Kofi na mona ba manager ya Boyete Richard Bongania mobala pembe veut dire bota la makambu Richard Bongania azosa na quartier latin suivons et puis on se revient tout juste après avec Garçon Bizarre Juvenal Kibala tonton de la presse. Donc on arrive tout à l'heure au Burundi. Taxi, merci. Et bon, on a avion. Pour que ça n'aille mon père, pardon, papa, pour lolo, bagayango. Pepo. Donc maman arrive à Londres, Richard Bongania maman arrive à Londres, il fait la Sandra Kassa divine à soda mais petit noyer. Pour contrôler la gamme de quoi d'accord. Donc quartier latin lelo tozawa lobi tozakunga donc veut dire na habito orchestre vraiment. Donc maman arrive à Londres, Richard Bongania maman arrive à Londres. La solution mon vieux grand frère pour ma solution. Sans oublier mon héros Simba mon vieux. Big manager. Era moyo yebi. Là il a musique qui n'a RB Richard bi. La suite là wana. Ngende biningi zalila bala. Tu dois aller là tu que ça Bujumbura. Afrique entière, tout en Afrique moderne. Ouais, je viens en fait expliquer à Bango que les tournées d'Afrique. Biso ya te gauche à droite. Il y a Pichumaka de London na maman loba. O boki mo place mo boki ka do boki bo. Lobeli ya moto. Bolo bato. Je viens à biso voir genre trop to lobela ngote to tout la ngote parce que on a une mission de service pour ça rappeler voilà. Hein? C'est biso la simple tournée. Rien à dire quoi. Mon père va bien, quadra va bien, y'a biso quadra va bien.
Richard Bongani aza bien. Voilà quoi. Mignon le baiser. Juvenal, toi-même, tu sais, comme on l'avait dit, sur le travail, c'est ça. Résultat de ça travail au Tolobaka. Résultat en voyage bazokende, donc une tournée africaine, merveille Rambo. Nous invité au corps présidentiel, nous avons inauguration de l'indépendance de Bujumbura. Nous avons dit Zambie, Angola, qui est aux États-Unis. Au moins, nous avons la mission. C'est-à-dire que nous avons réussi à image de la image. Bana Tanzanie, la mission de Kampala, Kampala, Kigali, Dubaï, Dar es Salaam, Mascate. Ok, mes rêves, je suis là. Mes rêves, bana ya mboka boy bake Afrique eza moko Bujumbura bo sentir déjà Kenya pe ba ko déjà kao modèle tolela bino na grâce ya big manager pe tozana e Chabonganya donc na sepeli trop tozo naviguer to yo sukisa na États-Unis nazo kende États-Unis wana nazo ya Izumbax expliquer bango que Izumbax pra de lolinda la ngai donc quand les merveilles il ça a boulot et puis quand les bayo ka moi tu aka Richard nanani nanana mon pao parapana de piolo Richard Bongania donc biso lo ba traiter boulot le devoir nous appelle et on aussi tournée africaine tournée africaine biso za tournée africaine de ozoya de toke bobo pesa na demo na kin berger Muntu Ami Sifo de drame. Il faut des drames Ami. Voilà mon boss. Marché central tout bien là bon Nicolas puis. Tamatisio na taxi, osengi merci. E bongo ya matisio avion. Ugo senga yenini. Mo pare pardon papa bololo wa mbaga yango. Pepu. Richard Bongania azali manager oyo aye pour apporter maïle na ye oyo azui na bakelasi ya poto. Boromona par rapport que lelo osoma musique na Haïti kolandela ba vie kolandela ba makambo na tout ba maïle wana tout ezali oyo ezala te na quartier latin jadis mais Richard Bongania aye na maïle wana mona bobali wana ya pembe bozomona lati veste wana ya bleu eza blague te donc bozomona tourner wana soki balungu na Bujumbura je répète encore bakokende na bamboka lokola ba Tanzania bakokende na bamboka lokola ba Zambia bakokende na bamboka lokola ba Dubaï bakokende na ba États-Unis d'Amérique o mokili ezoganga lelo encore une fois félicitations ebele na Kofi Olomide lelo oyo toza les 30 première production na bango ezali le premier la première production na bango ezali le 1er juillet na kati ya Bujumbura. Merci beaucoup. Bonne fête ya indépendance ya Burundi et puis séjour qui toko bisika bozali to relaxa bino en exclusivité ba makabo ebele ozo sala na mboka wana na délégation image vous comprenez quartier latin parce que manager oyo aza mwa mystique manager oyo aza mwa mystique pour maman to sala déjà mon temps muka yeba boule donc dégâts yes c'est Yugang le prince de Ouida le fils d'Agbada merveille Rambo. Je suis avec les managers les plus beaux, systématique Richard Bongania. Zambia, I come from Zambia, Bana Zambie, Tozoya, Dar es Salaam, le 26 Burundi. Tozoya le 26 Burundi, wana bomona délégation corps présidentielle wana. Reconnaît Burundi. Burundi, vous allez danser la danse de Roja. Speak English. We are together. Un grand frère nanga propre manager. Bujumbura bo sentir déjà
Kenya pe ba ko déjà KO modèle to lela bino na grâce ya big manager pe tozana Richard Bongania donc na sepeli trop Richard Bongania aza kitoko aza malamu aza batiki na préféré zala Richard Bongania ah mais non ami si fond de drame Richard Bongania Richard Bongania aza kitoko ma seyo o Richard Bongania ayebige asala kala o ndengera malobaka yeyo vraiment marenga na sentime na koma yoka moto ya molongo omelisinga pemalostate ya bolimo na komosela yo pope polele Richard Bongania yakokotisa sentima mibalela voilà yango wana maya seyo oyo rama bengaka asala kala trop ya recommander ya ti bozela disque quoi Richard Bongania zana bino comprendre va faire on ndenge ya livre na bosanité Sangol Simaya mbebe sans oublier Glory God na bosanité Patrick Banko ya sura mondelo wana tu ya Burundi na c'est bino spectacle eza en couleur donc bino tout beaux à la bande de bon de batterie to fait le moins bien pour le CP là non donc ouais Burundi on arrive comme prévu donc rien à dire déjà prêt donc voilà moi c'est Sprad de Lindala chanteur ouais Juvenal Magambango ya ngoti o kofi moi mabe takili bako mosambuza bebo donner habité ko ndinga no to la vene beno kinita no zonga na kesi ko la vedo ki Burundi kala mingite après to beta to bolo bato comprendre mo pas lo baga mingite bebo donc c'est un peu ça quoi donc il ça la bana king bongo quoi la ça bongo pina wa bili la ça bongo après ouais merci beaucoup. Je pense que cet élément a fait énormément plaisir à tous les fanatiques de Quartier Latin en général. Quartier Latin international de Koffi Olomide. Je pense énormément que cet élément fait aussi plaisir à Willy Moucheni 001, Code mondial, mon vieux perso. Merci beaucoup. Alors, le manager international de Koffi Olomide, Richard Bongania. C'est un manager oyo alungo na ye na mikili ya poto aye ko s'imposer aye ko latsamayele na ye pa ya Koffi Olomide parce que Koffi Olomide so wa mayele ta ozote quartier la tesera ba voyage belé ba tué ba lobela yango te po alingane pe ko lobela yango te tourner au bomoni baso kende ba Kenya soki ba lungo Burundi ba Kenya ba Tanzania ba Dubai baké États-Unis d'Amérique mais en aucun jour au monde on baba na ko lobela ba na ko ganga lokola orchestre mususu otomona lelo ningi saboso mona ke avec ba musicien à danger lokola ba lindala la obomoni ba omba obomoni ba artiste ebele o basa na quartier latin mais reproche na ngana ko sala il faut bosser créer ka ba musicien à quartier latin bosser créer ka ne pensez pas que Koffi Arobanoya ko so bino Alex abino na télévision botala ndakisa ya Fali botala ndakisa ya Gibson botala ndakisa ya Bourrompela bango moko babana ko komisala boza ba beau chanteur il faut que les gars na télévision ba comprendre à niveau ya ba faire Richard Bongania azali manager oyo aye ko apporter mayele na ye oyo azui na ba kelasi ya poto boromona par rapport que lelo osoma musique na Haïti kolandela ba vie kolandela ba makambo na tout ba mayele wana tout ezali oyo ezalate na quartier latin jadis mais Richard Bongania aye na mayele wana mona bobali wana ya pembe bozo mona lati veste wana ya bleu eza black te donc bozo mona tourner wana soki balungu na Bujumbura je répète encore bakokina na bamboko lokola ba Tanzania bakokina na bamboko lokola ba Zambia bakokina na bamboko lokola ba Dubai bakokina ba États-Unis d'Amérique o mokile zo ganga lelo. Encore une fois félicitations et belé na Koffi Olomide lelo oyo toza les 30 première production na bango ezali le 1er juillet na kati ya Bujumbura. Merci beaucoup. Bonne fête d'indépendance ya Burundi et puis séjour qui toko bisika bozali
tokolakisa bino en exclusivité bamakambo ebele oyo ezosalema na mboka wana na délégation oyo ya manager na biso ya Bogar Richard Bongania na ndenge ba séjour na bango solika kuna tobanda kolakisa bino yango awa na Kinshasa parce que nous travaillons maintenant en collaboration avec Richard Bongania et Kofi Olomide. Atterrissage ya quartier latin Kofi Olomide bomoni ndenga kiti bomoni ndenga koti na carré ambiance ya gogo etikala kozala nulle part ailleurs. Merci beaucoup boyende zalaka tozomona pena bendele ya mboka na biso culture congolais eza pena défendu bato bazobundela ngo lokola ba icône ya mboka oyo ba légende ba Kofi Olomide. Encore une fois merci beaucoup. Quant à moi, je dis bonne fête à celui qu'on appelle Epucha et Mangengela, mère is back. Baby confort, 10 familles d'achati, encore, bora pembe, mais ce courant que akomaka boji, qui ndoki, qui bo diabolo, qui bo gege, qui bo poison. Moi si atonda bawolo, moi si atonda bambongo, moi si atonda bosui, moi si atonda tout. Ah vraiment n'habite quoi. Vraiment John ayo vraiment adondwa muto pena linga epucha adondwa mpe pour moi si na yo kindoki. Nous disons un grand merci et bon Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata